vision de la Constitution, mais plutôt par le changement de cette dernière. Car 18 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, celle-ci a montré ses limites et ses faiblesses, devenant inadaptée aux réalités et enjeux de l'ère. De ce qui précède, la jeunesse congolaise propose ce qui suit. La réforme institutionnelle, passant par la suppression de certaines institutions bidétivores, entre autres les assemblées provinciales, le Sénat. La suppression également de certaines institutions d'appui à la démocratie telles que les conseils économiques. Très bien, amis téléspectateurs, je pense que na belela kiango na ba plateforme nanga numérique Kinshasa ezo kende wapi. Nathalie volonté andeko Daniel Bumba. Amis téléspectateurs, Kinshasa ezo bonga. Bato bako kombola banzela un peu partout. Wana toboya yango te. Soki mutako boya yango ngai na bino kutuka na koko telemela ye. Na ko tambola kitambo na ko mona bato bako kombola. Triomphal na ko mona bato bako kombola. Boulevard Lumumba na ko mona bato bako kombola. Wileri na biso bato bako kombola. Très bien Daniel Bumba. Mais nami tuni ba question moko mususu nazonginda kuna ba minuit une heure biso mosala mususu ali ya investigation minuit une heure na moni bato mususu na rond-point magasin soki balala ka wana na ebité soki bayaka na bangunga wana. Mais je me suis posé des questions ngai moko banalise na ko sala bato ero ezabu ba bando kombola kala mingi te biloko ba kombola ekendaka wapi. Ah oui na lobby or mais n'est-ce pas Chantini Ngobila ayelaka biso opération Kini Bopeto auto monaka ba poubelle publique. Ah oui, Kitambo wana, je vous rappelle, boulevard, tout le monde a ba poubelle publique. Il y a ba tonneau, il y a ba chassé, tout le monde a yango. Mais ici, Kinshasa Zobonga. Dans ce monde, on a ta poubelle, mon côté. Je mets quiconque a défi, monsieur le gouverneur, yoka ba analyse bien. Parce que nous, si nous faisons ces analyses, c'est pour vous aider, monsieur le gouverneur. Na bandi ko tambo la banda boulevard Lumumba. Na bandi ko tambo la boulevard Nabiso Tchatch. Na bandi ko tambo la Triomphal. Na on a poubelle te. Na mitoni siko na na magasin. Na yebisi bino na zongi minuit une heure. Mais na ye na biminda ko 6 heures. Na moni sous salité. Nga moko siko na analyser, na réfléchir. Bato ba ko kombola na bango butu nyonso. Ba ko sala musala apunda. Parce que ba komboli banda soki 21h 22h ba ko banda ba ko aussi ça ba 2h 3h je sais pas moi. Mais 5h bandi moto ama ya bandi oteka. Moto age ya bandi, moto au pire. Asi ici ba ko boka na fenêtre. Sort na ngwezani ba komboli na minute na 2h na 5h 6h tu es moni bosoto. Je me suis dit, est-ce que le gouverneur a vu la Kinshasa à se rendre compte que Kinshasa n'a pas poubelle? Très bien. Question ami balé ami téléspectateurs. Malgré ma benae, nyon sotope sa ki nae. Boye biete décembre ezali mois moko otobengaka mois réservé na ba festivité mois mingi. To célébraka Noël, to célébraka nouvelle année kuna na 2025. To pe ano ezo ya na janvier. To zalaka na décoration moko bo même bato libanda. Bayaka kotala biso, bayebi ke oui, to zali na mois ya festivité. Na tamoli quelques communes déjà. Natanga la commune de référence. Oh, natanga ngobila zaïso na tamoli, na mo d'ailleurs l'acception que tozo kene na mois festivité. Commune à Gombe, commune à Limete, commune à Bandal, commune à Kitambo. Na cité na nukaka wana. Oh ba commune ya visibilité makasi mingi. Mais jusque na ko yebisa na bino na ko mona elembote. Oh l'acception zali na moment ya festivité. Message mon côté atteint na ba panneau. Oh ezako lobela. Ville azo souhaité batazo présenter batou. Bavé le meilleur. Attends pas non mon côté. J'ai des lumières. Attends la gare centrale. Lobi na zakata na gare centrale. Ezate. Limité na biso doyeba kata ba kochela biso ba mwinda wana. Oh bana na biso Noël c'est dans 2-3 jours. Ba okanga ba photo wapi. Ezali bobele na ba supermarché privé. Ni na ko mona mwa libanda ba tie sapin bani. Gouverneur a vu la Kinshasa eskazo kabiso. Nazo silisa pona Kinshasa mi te le spectateur boko ka moko. Ba beaucoup mestre musala na bino nini ngaite gouverneur musala ba beaucoup mestre zaini comment ba commune na bino za la très sale ba marché sale beaucoup mestre ozawana représentant légal à chef de l'état na commune mais ozo la Daniel Bumba ya ko bongisa commune na yo. Ah oui et belé balela ki ba na mosolote mais il semblerait que la vidéo boko yoka $20,000 il semblerait $20,000 à chaque beaucoup mestre nazo sala effort na kota en contact na cabinet ya gouverneur
toye basi seulement si ezali kaniaka oyo ville est à disposition ya ba bourgmestre 20 000 dollars à chaque bourgmestre pour na quoi assainir pe commune ezala autonome soki ezali kaka ya solo ba bourgmestre nyonso boyeba que la réserve de la biba comme talabino na kobanda pe ko sala investigation na ngai commune par commune wa pa ko sala musala po bosi bozu chintu si est seulement si bozu mbongo na ko lobango na conditionnel la bandeli lisusu. Amis téléspectateurs, tolanda ezali Daniel Bumba yemoko liboso ya ba bourgmestre na ba officier mususu.